Allo allo. Ba tata mama bande kona pesi bato nyonso mbote bakolanda live ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala Bibanata. Na live ya lelo napesa nani nazongisa na baba tondo nazongisa na bambote napesa na bambote. Napesi bambote kuna na Kongo Mfwa, Kongo Mavula, Kongo Luango, Kongo Ngele, Kongo Mavula. Napesi bato nyonso bakolanda lelo direct ya lelo napesi bambote. Na kati ya ba analyse, sala ba analyse. Ba analyse onga na salaka. Na semaine o nyonso nako talisa makambo oyo elekana na kati ya ba société. Donc na tala kaka Congo Brazzaville, makambo nini elekana na kati ya Congo Brazzaville. Nalobi que na Congo Brazzaville batika ko sala projet de société o babengi République te. République du Congo ezalaka te. Sassou Nguesso asala Sassou Londe na ye et bato oyo bazali ba malanda ngombe ba reviste bazolanda ye. Maintenant tango ba congolais ba telemeli système wana ezala famille à côté à mwasi na ye, ezala famille à côté ya ye moko ba komi ko poster ba WhatsApp ba audio ba ko manipuler bo bazana kati ba diaspora bazo manipuler bo bazana kati ya diaspora. Donc bato oyo ba ko tina ba information na bato bazana kati ya diaspora ezali bato bazali kuna na kati ya Congo bazo tinda na bato tango na loba bato ango boye bango ba vampire oyo una tangaka ba kombo ba vampire bango bazwa ba information ya bato ya Congo bato ya Congo bazo manipuler bango. Donc bato oyo bazwi ba conflit na bango na kati ya Sassou Londe na mwasi ya Sassou na Sassou yemoko bazwi ba conflit na bango. Maintenant ba comment utiliser bo bazana kati ba diaspora. Et maintenant sikoyo boye bato o bazana ba conflit kuna wazaki na ba conflit kuna bangbati bango bakangi bango. Maintenant bo bazana kati ya diaspora awa boye li sanga ikoti mobulu au lieu ba loba na bato vérité que mais biso toko zwa ba information kuna na bato na biso kuna na Congo basi bakangi bato na biso bazo loba ngote. To yebsaki bino que Pierre Simon Musunda azo sala coup d'état na Ferdinand Bao na Georges Ngoma na Roland Levinitou na Olga Misutu le chemin bango nyonso na ba Bernard Pongi na ba Gervais Birangi na ba Joe Curtis bazo sala coup d'état et coup d'état ngo échoué na Radio Chicago Jean Lewis. Maintenant coup d'état na bango échoué. Maintenant ebimi nini ebimi que bazala mindoki na kati bandako na bango moni mindoki ebimi. Maintenant Isidore Ayatonga oya sa kena ko sala ba alliance na bango akomi ko pakata parce que ayebi que baninga kuna déjà basi bakangi bango ye akomi ko pakata yo Isidore Ayatonga yo ko pakata te. Et tango Isidore Ayatonga akomi ko pakata ko sala nini akomi ko yaka sikoyo boye na kati ya biloko Clarissa Kwala alaksaka ba oso ya la congolaise o ya Congo akomi sikoko ya kubata ma parce que ezali sorcellerie nga na tali saka sorcellerie na tali saka bondoki likundu o ezana kati ya moto kimotema mabe jalousie na tali saka ngo. Maintenant akomo ya kasikoyo boye ko ya kasiko ko ya ko tia poisse na makambo Clarissa Kwala salaka non yo Isidore Ayatonga famille ya Isidore Ayatonga tozo belela mwana na bino o babengi Isidore Ayatonga azana poisse azana karma azana bututu azana lokuta azana manipulation
azana botutu oyo wuta déjà na tata na bino oyo akoboma bato anzimba. Famille ya Isidore ya tonga biso na bino toza famille te. Nga naza mo makwate, naza kwate, naza mo makwate. E mwana na bino Isidore ya tonga zana botutu. Biloko nyonso ya simbaka oya kendaka ako simba biloko ya Jean-Marie Michel Mokoko botutu ekoti kuna. Akeko simba biloko ya Jean-Marie Michel Mokoko botutu ekoti kuna. Donc Isidore ya tonga ozana botutu, ozana poisse. Koya ko simba ka makambo ya Clarisse Akwala koya ko simba kate. Parce que na sina ngbata yo déjà. Ozana poisse ndenge ozali wana. Bino na Bernard Pongi bino tout bozana poisse. Makambo bino osala ka tout esimba kate. Donc awa tozo lobela bino il faut moto na moto afana ka na position na ye. Ezali te que bino olobi que bino ba osala Sassou dégage. Bo sali Sassou dégage na bino simbite beti poto. Ale beaucoup mo yako bata masiko yo pona ko yako laksa ba armoire boko si boko laksa ba sauter bino muto sala ezali oyo ya sujet na bino te. Bino bo sala nde Sassou dégage na lokuta na bino. Bino bozali ba profiteur. Bovandi na Antoinette Sassou. Bolandi lupemba ya Sassou, bolandi lupemba ya Antoinette Sassou. Et siko boswani kuno lobo lobaka biso tozalaka famille na mwasi ya Sassou tozalaka famille na Sassou to swani na biso bino bokomo kenda na sima ya bato oyo basi ba telemaki déjà na tango ya na 2015 pona ko lobaka biso tozo sala Sassou dégage na bino etuli. Et sengali mokili mobimbe yebaka Sassou dégage na bango etuli. Mokili kuna ya Angola, mokili ya RDC, boye baka ba Congolais ya Brazzaville, bazali na lokuta, ba vampire, baza vraiment na lokuta, ba cyber vampire. O ba bengi bango ba Isidore ya tonga. O ba bengi bango Olga Musutu, moi sikobo Misutu. Bernard Renard Pongi, bozana Musutu, bozana malchance, bozana poisse. Makambo tout bino bolobaka ezaka lokuta. Bozana Sassou dégage te. Et bino famille ya mwasi ya Sassou. Bolandi mwasi ya Sassou. Boko dondo que biso tozana pouvoir, bozana pouvoir. Siko pouvoir ango siko eke wapi. Waba projet de société na bino ko sala tango Sassou ngeso azaki bino ko loba que Sassou ngeso kaka ye mutako yiba. Eza lokuta na bino. Bino za profiteur tozo yebisa bino. Et yo André Rodriguez Luemba, Karina Itula Perez. Basio batiaka basuki ba wena mutu. Karina Itula Perez, André Rodriguez Luemba, basio batiaka basuki ba we, bino otiaka basuki ba wena mutu. Bolandi bole bambongo kuna na Antoinette Sassou lelo bokumo pakata te bokoya ko pakata na simate que biso tozo landa peuple ngo komango nini kombo ya peuple ngo ezali nini bozali kana lokuta esiko boza ko kangama bokumo kima siko boza su bato ya mokoko a gagné ba élection mokoko atikala ko gagné ba élection te Pascal Isuba zalaki élu démocratique monté. Ozaka na lokuta. Peuple na bino a bandi wapi asuki wapi. Awa siko tozo laksa bino. Nakati ya buku oyo yali buku Clarisse Akwala muta sala ngote. Buku ezali Clarisse Akwala muta sala ngote. Yango. Omoni? Batata, ba père ya l'indépendance à lokuta bango tout bazalia. Au père de l'indépendance. Bango nyoso bazalia wa boye. Ba Jean-Marie Michel Mokoko bazalia. Donc ba ko sa bato ba ko tia manipulation alors que bango muto ba bloquer mboka, bango muto ba bloquer Congo mobimba wana, ba tikala ko sala projet de société o ba bengi Congo République du Congo te. Na bino
na bino oyo bozaki malanda ngombe na sima na bango pe bino bozali kaka ba complice. Et maintenant si ko bokumo kima que non Jean-Marie Michel Mokoko quand ndenge bino osali na Yuki yango bino ko osali siko na Jean-Marie Michel Mokoko. Botala epa bakanga mboka anasina laksa déjà. Donc o ezama kambote ezali que moto ba bengi Isidore ya tongo azana poisse o azana lokuta akomo loba que o ezali ba armoire o ezali so ba armoire yango. Biloko ezonga biloko nyonso ezonga la conférence nationale. Donc bino wa okosa batute. Yo Isidore ya tonga poisse na yo ya kokola ngona Clarisse Kwala te oyoki poisse na yo ya kosimba biloko Clarisse Kwala te. Parce que ozana makila na kati ya maboko na yo ozana poisse ozana makila ozana malchance makambo tout oyo keda kosala omoni ndenge nini otie Jean-Marie Michel Mokoko na kati ya libulu. Oh Jean-Marie Michel Mokoko akobima avant le 31 décembre wapi ya abimi bo suki ndenge bino bozali wana. Gervais Birangi bo suki bozana poisse bino nyonso bozana poisse. Bernard Pongi bozana poisse wapi mindoki ezali te. Bozaka na kati ya lokuta Bernard Pongi mosana ye ko manipuler ke bato. Mosana ye ko buka ka ba DVD ya bato. Boyebi yango nyonso biloko wana tout so laksi yango. Maintenant suka kaja mpemba ya monene o ba bengi nani Maurice Tiase Masengo Maurice Tiase obimina polele obimina poisa. Yo zali na kati ya Sasulonde donc okima te ko pakata te oza vrai nchor monene zali yo Masengo Tiase okangami mondinga mobali o babengi Armand Mondiono abimisio na mpolele abimisio na poisa. Yo moto ya ko manipuler ke bangulu na yo oya ko manipuler ke bampuku na yo lokola BKM Benta Bilal o ba ko manipuler ke bampuku na bango na kati internet. Bosuki ndenge bino bozali wana bino tu basi botiaka basuki ba wena mutu bosuki basi alokuta basi ba manipulatrice. Oh biso tozana pouvoir maintenant pouvoir ngo komo dinda siko bokomo kima bokomo pakata que non biso tozana sima peuple ngo komo nango nini bozali ba esclave o bo wuta kuna na sud du Soudan nazo yebsa bino bien clair. Bozali ba esclave o bo wuta na Soudan. Isidore ya tongo wuta na Cameroun. Marien Gbabia azaki mota Cameroun. Donc ba mangungu na bino sala kamba o sala ngona ngate. Siko bosuki Bernard Pongi za mondoki na kasa ndako na ye Laurent Levi Nitu alias Nitu Kingo azana ba Facebook belé. Siko ya keko effacer siko ba video na yenyo surtout na YouTube omoni Roland Levi Nitu osuki okeko effacer ba YouTube na yo. Yo edimi nkayi moto alokuta o basi babimisa dia na polele na poisa. Bozana eloko moko akolakisa na Clarisse Kwala te bozana ngote. Bozana kaka miyibi, bozana kati ya jalousie, bozana kati ya sorcellerie, o ba initia bino na batata na bino o bazana makila, bazana poisse. Oyoki? Bozana poisse, beza malchance penza, o bino bozana ngo. Eloko na bino moko esimbaka te. Bokomi siko ko luka mbongo sikoyo. Bo fingi bamboshi. Boko luka siko mbongo ko no bato ba dédouaner biso ba pesa biso ba mbongo parce que ba bomi bato na bino. Bolingi siko jwa mbongo bato ya bamboshi. Bomoni boza ba lâche. Bozali ba lâche boko luka ka mbongo. Lokola Roland Levi Nitu o akenda kozwaka bambongo et comme fond de commerce na ye baninga na ye moko ya les indignés 242 babimise na polele na poisa. Bosuki ndenge bozali wana bozali kosuka anga tozo répéter que toujours que bozali na lokuta monene bino bato bo yebi identité na bino te bozali na lokuta monene lokola bato banena ka lokuta que biso tozo revendiquer ki technicité na biso.
bozala lokuta, bozala lokuta. Boye bon setre na binote. Mosala bino ka robuka lokuta. Internet basala yango te pa bino ka robuka lokuta. Tété de Bigos alias André Rodriguez Luemba Botuli, Laurent Louise Mwasi Obabengi Facebook à Makila Mabe Louise Laurent Botuli Ozali mbanda ya fai e yo fai monama na Albert Sembe bozami yibi na Hervé Bantimba alias Vieux Bougie de Saf bozami yibi na kati ya Facebook loka Mwasi Obabengi André Rodriguez Luemba bami yibi e famille André Rodriguez Luemba tozo yebisa bino bo yebisa na mwana na mwasi na bino bo yebisa na mwana na bino bo yebisa na mwasi ayiba ka ba photo na kati ya internet aye même pas Facebook ezali nini ya ko yiba ka ba photo André Rodriguez Luemba ozala mo yibi alias Tété de Bigos ozala mo yibi yo Olga Chemin alias Misutu ozala mo yibi bozami yibi botuna sikoyo boye Joe Curtis akomi kolela pona nini e yo Ferreolo Bembe biso no toza famille te biso no toza bandeko te ozala mo yibi bozami yibi akati ya Facebook e yo Roland Levin nito osala ba photo montage lokola BKMB Bilal bozami yibi Isidora ya tongo zana posi ya monene ozamo yibi yo Isidora ya tongo osala ba photo montage osala plagiat ami yibi babimi na mpolele na babimi na mpoasa bangwalima na kati ya Facebook basala yango te pona bino yo onyami motoko manipule bato osuki zwa micro na ndako na yo loba lâche bozaba lâche bozaba lâche de bozaba lâche bozali ba assassin bozali ba lâche kaka lokola ba père de l'indépendance na bino oyo bako lata bato ba soutane oyo ba yena ba armoire lokuta na conférence nationale oyo ba yeba tata na bango te ba yeba mama na bango te oyo ba lobaka na peuple congolais ngo azali wapi bozali mi yibi ya marque o ba bengi ya ba Congo ya boko kozala congolais za kozala mo Congo ya boko e bino boza ba Congo ya boko te boyiba marque angana ya ba Congo bino nyonso ndenge bozali wana bino ba congolais ba faux congolais bo loba ki Congo ya boko ndenge Norba de Paris aloba ki Congo ya boko bosuki projet de société basala ngote bata Angola bata RDC balia ya Congo Brazzaville bazali na république te bazami yibi bakamata marque anga na Congo ya boko balobi ke biso toza ba congolais bino baza ba congolais bino outa na sud Soudan bino outa na couche bino outa na sud Soudan kuna na couche kuna bino outa kuna couche lingolo ba nkusu bino outa kuna boyiba marque anga na ya ba Congo bolobi ke biso so tout za ba congolais lokuta na bino bozala ba congolais te ba congolais za ba Congo ya boko bino za ba congolais te et puis boyebi kokoma congolais te congolais ba koma ngona ka lokola ba allemand ba koma ngona ka alors marque ya congolais wana zongi pa ba Congo bango moko zongi bo kamata marque na bino ba bengi ba Congo bo kamata ngo ya marque na bino ya bango te aba bata mi yibi na kati ya Facebook o ba bengi ko biso to za ba lari kozala lari ezali ozana identité elingo ba kozana identité te ki lari euta na ki Congo na ki teke parce que boko yeba ko loba ki tiote boko yeba ko loba ki Congo te ngwana bo fabriquer ki lari na bino za créole parce que bino identité na bino etikala na sud Soudan o ezali vraie vérité tozo yebisa bino nyonso tu eza kokomama que bino outa na royaume ya kush nkusu oyoki
bato bazanga mboka bino bozanga mboka bino bozanga identité bino ba congolais ya Brazzaville balia bino bozanga identité bozala mboka te donc bokosala bato monoko na kati ya Afrique wana bino bokosala ta moto moko monoko te parce que bino bozala mboka te mboka ezalaka kuna eza Sassou Londres na Lisuba Londres na ba Kokoy na ba Aubervilliers na ba Cobra na ba Ninja na ba Mamba de guerre na ba généraux locutaires des forces des armées congolaises o ba kena guerre nulle part na ba nani na famille ya Sassou na ba famille ya mwasi na ye o ba bengi Antoinette Sassou o ba zala kati ba diaspora o ba sa ba Sassou dégage à lokuta bango ba kolia kuna na Antoinette Sassou Antoinette Sassou muta alaksa bango nzela tango bakena kobala Mariam Babi kutu muta alaksa bango nzela Mariam Babi abota bana na mwasi movili kuna bango nyoso bakoma kokenda ka epa ba vili kuna Mariam Babi abota bana na mwasi movili Sassou ngeso abali kuna na mwasi movili angwana bango nyoso tu oya Sassou Londres balandaka siko ba vili kuna maintenant base ba vili wana sikoyo na kati ba diaspora bazo sala ba shona bango parce que bazalaki bato ya pouvoir et tant que pouvoir comme ko s'écrouler bango bakoma embrouiller bato que non biso tozali na côté peuple botuna na bango peuple yango komo lango nini botuna bango que peuple yango komo lango nini botuli ndenge bino ozali wana boko manipuler ka bakoko na bino boko manipuler mibali na bino boko manipuler bakongo ba tata mwasi na bino ba noko na bino ba makango na bino ba bana na bino basi na bino na mibali na bino boko manipuler ne bango vérité vraie vérité bimi les pères de l'indépendance ba escroc oh biso les pères de l'indépendance oh biso loko ba bana na bango ba père ma bonza na kati internet botala les pères de l'indépendance ba mafieux ba escroc bango et bana na bango pe ba zupe kaka makambo na bango bazali à l'image ya bato bomoni bazali à l'image ya bato oyo nazo lakso oyo bana angele awa na ko laksaka livre moko boye oyo baba basasa nyonso tu oya ya Congo kuna bazali assassin na assassin maintenant bango ba tika ba assassin ba tata na bango ba assassin ba basi na bango ba complice ba lobi que bango ba yako landa Clarisse Akwala na lobi lo kuta na bino ba tata na bino bango et bino moko na kati ba diaspora bozali à l'image ya bato et ba basi na bango baza ba complice donc bino wa osala na Clarisse Akwala te boyoki bodondu alors siko Titanic komi ko dinda bokomi ko crier que non ezali kaka Antoinette Sassou ezali kaka Sassou ezali bino nyonso bino boko dondwa que bino bozali na mokonzi et soki komo dinda ezali bino nyonso boko yaka te que biso to komi ko bata manasima peuple yango komo nango nini bo pesa biso kombo ya peuple ezate bozami yibi bozabe escroc bozali ba profiteur na ba profiteuse c'est tout ba manipulatrice na ba manipulateur bosuki ndenge bino bozali wana bozala projet de société moko te et soki bino bozalaki bato bozalaki na mitema malamu kasi na tango bino boko dondo na mbongo ya Sassou na mbongo ya Antoinette Sassou kasi bosala ba projet de société ebele et bino bosali eloko moko te bino bodondu bozuika mbongo ya vite bozui mbongo ya vite après siko bokomo loba que non bomoni Antoinette Sassou ngeso ye alingi ko me bino bolé na sima na ye bolé na sima ya Antoinette Sassou bolé na sima bopesa ye merci bolé na sima ya Antoinette Sassou bopesa ye merci bolé na sima ya Lisuba bopesa merci bolé na sima ya Sassou ngeso bopesa merci bokomi ko telema pola ko loba que non ezali bango bino nde moto boza mabe parce que boza na projet de société moko te obino osana kati ya Congo ezate boyoki et lokola ba mokoko pesa merci na Sassou mokoko il faut pesa merci na Sassou
parce que sans Sassou bino ozate, sans Antoinette Sassou bino bozalite. Wana vérité nazo yebisa bino. Bino bozaba malanda ngombe na kombo ya Sassou, na kombo ya Antoinette Sassou. Bino bozaba malanda ngombe. Alain Kipo. Oyebi Kipo elingolo banini? Coquille vide. Kipo elingolo ba coquille vide. Maintenant si ko pesa ba révélation no lokuta. Pesa ba révélation lokuta. Bozo lia bato tongo midi poko na kati ba diaspora. Bozo kosela bato makambo tongo midi poko na kati ba diaspora. E siko bosuki. Na lakisi bino sikoyo. Ba père de l'indépendance na bino lokuta mojibi. O bako lata bato ba sultan. O bako massacrer bato. Bosuki nenge bino bozali wana. Sassou dégage na bino suki. Bozana lokuta. Ba galon lokuta. Awa nde nazo lobela ka bato ya diaspora. Nga nazo lobela ka nde bato bazala kati ya ba diaspora. Bazali na lokuta monene. Bazana lokuta monene. Tata Isidora ya tonga zo kata bato misapi na kati ya makwakuna. Elele akomo loba akomo finga Sassou. Mais tata na yoko kata bato misapi. Yo moto ozana poisse. E famille nazo loba na famille ya Isidora ya tonga. Biso na bino toza famille te. Biso na bino toza famille te. E to kotika la kozala famille te. Oyoki? Donc yo Isidora ya tonga nazo telemela yo parce que yo komi ko ya ko simba biloko ba armoire o Clarisse Kwala lobaka. Bino ba congolais nyonso tout. Bo yebisa na Isidora ya tonga te. Makamba ba drapeau yaba so. Yaba armoire so drapeau armoire ezali mosala o Clarisse Kwala lobaka. Ya sorcellerie o bino osalaka. Ba manipulateur, ba vampire, ba cyber vampire. Wana ezali ba sujet à Clarisse Kwala. Donc, bino mosaka Sassou dégage. Bo kenda kolongola Sassou dégage. Ba congolais nyoso. Bo loba na bato ya diaspora que bino loba ki bino kolongola Sassou non. Mais pas ni bo kena kolongola te. Bo kena kolongola Sassou ngeso, bo kena kolongola Sassou ngeso. Bongo bino bo sala pe o ya bino Isidore Land. Bo sala o ya bino bas Vampire Land. Bino osala mboka ya ba vampire. Omone bino ozali wana. Bo osala mboka ya ba vampire. Bo osala mboka na bino ba kobenga ngo mboka ya bato lokuta. Mboka ya ba vampire, ba cyber vampire. Mboka ya bato miyibi ya lokuta. O ya ba révélation ba prophétie lokuta. Bino ozala bato lokuta. O batata na bino osiba boma bato. Bino boko kena kosala unité ya bato lokuta. Boyoki? Unité ya ba vampire. Unité ya ba escroc. Unité ya kokosela bato makambo. Bino bokeno sala ngo parce que bino bozali à l'image ya ba père de l'indépendance na bino na ba tata na bino basi bakata bato misapi. Boyoki? Toyokani sikoyo. Ba Congolais on ya se. Ba Congolais bino boyiba marka nganga na ba Congo o ba komana ka. Boyiba marka ngana ba Congolais bino bozala mboka te. Boyiba marka ngana. E région wana o ba benga ka Congo Brazzaville wana ezali ba pygme ezali ya bino te. Ezali ya ba chwa, ezali ya ba pygme, ezali ya bango. Bana na bango bakena ko na biso bazape mayele ko lega susu bino batalokuta. Yo masengo tiase masengo. Yo bomo ba korbo. Bomo ba korbo esili. O yesi ko na kati ba diaspora oke okuta mandiono kenda ko sokola Clarisse Kwala sala kyo nini? Bino famille ya Masengo tiase. Maurice Masengo tiase. Bo yebisa Masengo tiase que Clarisse Kwala lobi ko yo sali famille na yete. Toza famille te. Et République du Congo batika osala ngote. Ya zama landa ngombe, ako landa famille Sassou, ako landa bango. Ozama landa ngombe, siko osuki ba biso en polele na poisa. Osuki. Donc là Isidora ya tonga suki. Bernard Pongi Renard asuki.
bozala mboka te ndenge bozali wana bozala mboka te. Première fois boyoka que République du Congo ezalaka te bokozwa choc bosuki ba vampire